MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balandi MDG TV mafuta sika, ezalinga obino la grande dame avec un grand jika na cadre actualité. Nzamba mona pe apambolela ngai bino makasi esike zwami bino bandeko babo olingo kaka nde bokomona na image oyo la famille. Moyento pelisa yango ezate bino boyebi ndenge YouTube ekendelaka, YouTube supportaka ba vidéo ya mitax te, tope mitakala te. Alors, de quoi il s'agit na vidéo oyo? Émission nazo sala yango pona kolerte baboti, to veye na bana. To veye na bana, to veye na éducation ya bana. Lelo oyo technologie et komi développé et développement wana c'est vrai ça na ba avantage na mais ba désavantage ça peut ebele surtout les comme les réseaux sociaux et vraiment ko toxiquer ba vie ya bato ebele. Moi no bozo mona bandeko nanga vous pouvez bien le constater na poussa nini pembeni bozo mona mbwa ya pembe yo place na tie musapie na katikati wana entre emoji o ya mutu et puis na se ya lokolo na ye boko mona mbwa boko mona elongi na ye modele ya bebisi yango azoke lengi ndenge azana yango monya bebisi elongi. La famille, cette petite fille que vous voyez, il faut azala dans les plus ou moins 13 ans. Plus ou moins 13 ans. Na mabele bimi ezako bima mona ke no mabele ya jeune fille mwana muke e zobima sika bandeko mwana oyo azui mbwa kande bozo mona mbwa aye atie caméra a longoli bilamba ya se ki longoli pantalon akitisi azui mbwa atie mbwa aza kolembola ye mbwa azo lécher na partie intime et ye aza kosimba mabele aza kosexciter donc azoka bilengi nde bomonya ko baby selongi wana azoka bien na âge dans moins de 15 ans s'il vous plaît mineur mwana ya muke azui biloko wapi azui biloko na réseaux sociaux bien sûr ba biloko eza mingi ba culture ya mindele les blancs aiment se faire lécher na bambwa boye ba koko mingi bomona ya mindele okomona koko atambola na mbwa na ye to pe bazalaka na mbwa na ye yo kansaka ke non atenake compagnie juste pour na peut-être solitude bino bebima mama ndenge ezala surtout ya bapoto oyo non eza parce que mbwa na za mobali na ye babiloko oyo na lelo ba bestialité comme kosalema mingi na ba réseaux sociaux na ba site oyo babiloko ya boye ezali e bana biso tango bazokota bakolanda ba makambo oyo et du coup bako pratiquer yango. Je crois na sala ba émission mo ebele awa ya bana bakotala ba film mambo salité et puis bako pratiquer to pe ko tiango en pratique entre bango ka bana ya mama moko papa moko donc en d'autres termes bazo sala inceste en même temps. Biloko wana nyoso bazo wapi na réseaux sociaux. Yango na kisala ki émission na ko loba na baboti veillons sur nos enfants nga moko na kati. To veiller na bana na biso bandeko na ngai bano bozo mona la famille na réalité ya lelo c'est vrai ça moi pas si surtout soit comme kokola kopekisa eta musu téléphone et laptop tablette c'est un peu compliqué mais est-il que c'est possible attention azo salela yango parents ozala analyse sur likolo na yango parce que misusu eza bazo sala yango pe na ndinga mabete neti ba nanga po basala ba devoir na bango il faut laptop ou encore ordinateur na téléphone eza un peu compliqué et un moment sur la classe il faut ça na téléphone pour au cas où likambo il faut abenga na téléphone neti moi surtout soit comme déjà à l'école secondaire mais ba une fois moi na ngai heureusement j'ai na téléphone et parce que to déménager siko train to zwaka
ye par erreur azwaki train ezoke destination mosusu e ayebaki te tozala na baligne mibale ere wana ayebaki te moko ekenda Greenwich moko Lewisham ye ntango amoni kaka train akoti fa azwa Greenwich azwi ya Lewisham ake kose retrouve na London Bridge abengi nga azolenga azolela mama tala nakomi anga bise te kobanga te katisa kaka etuna bango plateforme ya train oyo ezokende Greenwich bakolakisa yo epuis okisi na Greenwich donc so azali na telefone te bon c'est vrai eza poto mais elingi ezala moins compliqué surtout na baréalité ya bamambo ebele oyo elekaka na bamboka yango donc pour dire que mwana kozala na telefone eza mabe te parce que eza na baparent mosusu peut-être bazala trop strict to mpe catégorique parce que azobanga to mpe ka bamambo tozolobela oyo mwana tout ça ete non soki mpe oza catégorique oboyi mpenza nyonso carrément mabe mpe kaka parce que na libanda ntango ozala na bakamarade oyo ozala te bamambo ebele bazoapprendre yango mpe na libanda donc yango il faut toujours moi équilibre tolérance ezala oui mais avec modération moi limite ya bamambo ebele alors image oyo epesi pasi epesi na mawa na age oyo déjà banana koyoka baposa ya nzoto ndenge nini à cet âge eza baage biso nyonso toleka yango okeyoka posa nzoto na ndenge nini eloko nyonso ezalaka na porte d'entrée babiloko bana surtout eloko azomona akolinga ameka to pasala par curiosité nde place omonde bazokende kolamusa basensibilité ya nzoto oyo ezalaki ya kolala c'est ça parents chers parents toveye na bana biso na bekolo bana bakendaka bakoapprendre bango mambo ebele ya mabe lelo bino boyebi ekomi ke fo kolakisa bana ndeni kosala mambo asali te kolakisa bana keno ana droit kozala na chéri ya mobali to ya mwasi na école primaire s'il vous plaît. Pourquoi faire? Le monde entier sous l'emprise du diable, dit la Bible. Mokili oyo bakambi na yango bandoki na bandoki yango bomoni baza kointroduire bamakambo wana ya salite ya mabe ya basecte même na baekole na bavie ya bana doko mibebisela deja bana ntango baza mike parce que Bible ezoloba na biso Satan ayebi ke ana ngonga moke et du coup il faut maximiser et potentiel na ye a maximiser ba puissance na ba force ba stratégie pour a gagner mokili mobimba akeli felo ye moko te. Et parmi les stratégies, Satan a utilisé en faisant ce genre de trucs ou encore ces choses pour que boma ba âme. Yango bandeko to ko benga baboti na vigilance. S'il vous plaît, to veiller na bana. Na bete lisolo mo na TikTok, ya ndeko mo moninga mo na yebi ya utangola. Moi na za na 5e première so na bosanité, 5e ou 6e. Une fois moi na ko senga ye adresse email na ye. Tellement za concentré na mamba bana ko sala APC. Tant que si moi na bêta parce que ça na site musu pour accéder il faut vérifier sur les adultes d'autant déjà ba monyo na email tout ça moi na accéder moka présence d'esprit ay okuta moi na otala ba film ya batamitakala mais en forme na format ya dessin animé ba liboso na yo kango na yebaka te ke biloko wana pe ezalaka dessin animé mais ya batamitakala alors et ça li que a gangeli ya biso me ozu yango apalobi no collègue na nga classe mutu apesaki nga yango ya mundele to ya mutu mwende ya mundele apesaki site ya ba filme wana nde tango ya beti po akota esengi ba biloko wana nyonso mpona ba logging and stuff et email na ye tout ça akoti nde epesaki ba mambo oyo epesaki wana bandeko nanga mawa pasi mpona génération oyo mpona bana biso ebele bayebi mingi oyoka mwana ta mosu azoseka yo ozoyeba te aocomprendre ke no mère ayemi souble père aomaîtrise eloko te mwana asi akoma jogo mwana ayebi ebele koleka baboti eza maa mingi eza pasi ke Dieu nous aide na génération pervers oyo alors mpona koganye éducation ya bana bandeko nanga il faut équilibre ezala kozala na barigueur eta moboti koyeba koinstruire mwana corriger mwana s'il faut rebeta parce que même la Bible ezo ko encourager baboti bapimela bana fimbu te po ezali nzela ya correction et aussi kolakisa bana nzela ya Nzambe. Il est écrit éduquez vos enfants selon le Seigneur parce que tango associer Nzambe na vie ya bana na yo na éducation ya bana na maambo na yo
bitumba oyo eza un caractère plus spirituel nzambe akozwa contrôle na yango po eza na bamambo ebele echapaka biso okozala mayele okozala oza na barigueur okozala strict okozala correct comme étant parent oui mais sache qu'il y a des réalités spirituelles oyo ozomona te oyo ezodepasa entendement na yo soki oyo nzambe intervenir te okoéchouer yango moni na éducation ya bana ndeko mwasi ndeko mobali soki équilibre eza te na molimo na nzoto okoéchouer bato batiaka nzoto ebele bandima te baéchoua bana ebele barata de même baoyo mpe batiaka bonzambe église boye me bazala na barigueur te ke non kolakisa mwana savoir vivre kolakisa mwana boye kwa bana na bango batraite bango mpe bamal poli bana se retrouva akomi kosala bamakambo oyo peut-être esengelaki te. Donc il faut équilibre ezala epesi pasi epesi mawa nalobaki na kosala émission juste pour alerter et mpe conscientiser baboti s'il vous plaît toveye na bana baboti ya mwana oyo baza ya kosambwa na bato bayebi bango moboti nini yango akolinga neti nga so nayebi mwana oyo croyez-vous ke nga na kosepela mwana oyo na ndako na ngasaka na bana nga nakolinga yango te nakolinga yango te mpo akoya kolakisa bana na mambo asali te nakolinga yango te et image oyo soki keno lelo kwei na maboko ya baautorité to bamaster na eka par mégard na ekole babeti lisolo to balakisi sociale oya na ndako bazwi bana nyonso so ya mike bazali bakozwa bango bakokenda bango parce que boza digne te epesi pasi epesi mawa mais que voulez-vous donc c'était ça et ya moke tozali nango ya kopartage na bino mingi ya koloba ezali mais tolobaki toloba essentiel parce que makambo mosusu mpe akosala ezali. Quant à moi namoni bino mbala ya nsima nzambe apambolela ngai bino like bo partager s'il vous plaît surtout pour sauver des âmes bo activer cloche mpona korate te baémission mosusu oyo ekoya nsima et bo s'abonner massivement s'il vous plaît sinon nzambe amonela ngai bino merci de bonnes choses. C'était la grande dame. Bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa sekwa po yo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
avant tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele enyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, wakote lokola yo Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Artamon, tu m'as rendu intouchable. Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois noi nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladie na biso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga bina bangelo,